lelo bato batala qui marche o bagolo ba marchati na minute dans la possession ba panoté pour information un stade de marché communication côté là ba duti na ba palin na mona 2 ans abi ke faire obeta conseil to sali mama na musala ko sarata na molobi na lali na o raisonner ngabi batebele bandero lo ba faire rigola sila mais soki mota faire ezala kaka batu ne balinga balona faire. Mais faire rigola, c'est imitateur à Jésus-Christ de Nazareth, Clem Blessing. Au stade de Martyr, il y a un stade courant dans le stade de Martyr. Aux annales. Il y a un bino garanti. Papa, dans le stade de Martyr, tu as un service union sur sécurité. Tu as un ANER, tu as un bureau D. Tu as un service surtout dans la Katiwana. Fidi nous coûte couffe kanga mati lelo service à ANER dans la Kati. Ba bureau de Baranakati. Les 24 ans de remis ma carte. Fala bête tout le monde a dérangé d'être. Mettons un comica ya faire. Ba comico luka ba gauche à droite. Ba sala ba manigaser concert à faire. Merci beaucoup, félicitations à vous. Bon PC biso public. Arrêtez ce go abatisi. Ya lobby siko donc yem taper a poussa na pembe na faire. Ya ko loba na télévision te boloba te fallait à Tishaka. Pourquoi pas bébé no me ma faire na ko tricher. Azala pembe na te fa loba na faire. A poussa na lito à faire. A loba na lito à faire. Faire pe bana ko tricher mais il fallait tricher. Mais ko loba na télé. Mais quand tu viens à la télé, c'est rezo banga. C'est rezo banga. Maman, to lobela ra faire, to ko sarate, to liara pe mbonga bata faire. Vraiment. Merci beaucoup na babone na biso nyonso bolingaka biso boza scotché branché na chaîne na bino bolingaka mingi nde na yebisaka bino comme d'habitude tombe na vidéo mba liboso o s'abonner o appuyer na cloche de notification et chaque fois belema kitoko bando kota o bando recevoir yango. Merci beaucoup à tout le monde bande ko bolingaka biso pe to lingaka bino vraiment le autre beta plus masolo ya faire rigola mikolo yenda kangi actualité. Faire rigola ou rien. Nicolo ezande bongo à l'au stade des Ali. Mambo belé za tout le monde ba banderole partout et lelo sango toza nango ya kitoko et pe sango ezolo ba mikolo nyonso tout le monde ba mission na biso ba kindaki déjà pour na concert na bango ya le 9 na le 10. Déjà bakomi na États-Unis et vraiment ça libiso bien pour batamboli pena na kimia bakomi na kimia et tokosenga bango kaka tokosenga nzambe abatela bango et vraiment ba concert na bango eleka na kimia kozonga na bango awa pour na stade de Martyr et osala biso vraiment plaisir vraiment tozana héritier ibula na plateau na biso tokomeka un peu ko solo la mambo ya faire rigola tokobeta lisolo to mona ki ndekola biso Charlie Prince lobby ya leka ki na ba émission na e Koyoka Charlie Prince à lobby, soit faire ba ofingae, entourage à faire ba ofingae, bazolo bagé yaza et l'autre côté, amema et l'autre côté pemeni à faire, ya lobby andimi, mais na matanga ya gigola, amona ki batunyo so bande ko fingae ona bazaki musika kaka yende mutazaki pembeni ya faire gola, eza na ba émission so butali na internet pour mona yango to ko sa ba publicité ba chaîne na bato arate et vraiment ezo sala biso bien. Ndenge pena mambezo leka bato bazo yimayimba baoloba loba pona ba vente ba billet et d'ici déjà lobby déjà ba billet déjà banda côté kama tozana héritier ibula moko ya molobeli a faire rigola vraiment yenda aza mieux placé à expliquer biso mamba. Merci beaucoup à maman Olga Moboko, maman sociale, maman ayeba pour ça bana 5 bana basenga. Merci beaucoup à toi Jackie Manyungu, ma grande sœur chérie qui Jabon. Merci à Jolie Missimbi Mbon d'Afrique, bayo kate bango banani. Merci beaucoup à Trésor Kalombo, Trésor Lukusa. Merci beaucoup à toi maman Fifi Kongolo, notre futur député. Merci à toi Jimmy Boembe. Merci à toi Aminata pour l'assistance. Merci na bande konyo so bolingara biso peto lingara bino. Vraiment tozana héritier Ibula na plateau na biso. Bonjour héritier Ibula. Ouais, bonjour Barbine Mongonzi, bonjour massivement na bi que chaîne Oyo et Kanissa famille ebele ya bagolois. Chaîne Oyo Kanissa ba tison qui vit la Pedro o ba kota la biso. Chaîne Oyo Kanissa ba maman la Nita la gabonaise. Chaîne Oyo Kanissa ba maman Abedezen. Chaîne Oyo Fandissa ba bibliothèque. Chaîne Oyo et Fandissa bagoloise et belé baladi fumu mokonzi ya Aloste motema ya Arlette fumu ba bon guérison na yo. Merci
na venanga Janisita Chungamputu Banga Muchuri, les gourous du temple et du temple Kavutuka. Vient à Bisson à Peso Bambote. En tout cas, merci beaucoup. Non, merci aussi na Bandeko Touba Kota la Bisso, maman Lanita la Gabonaise na Peke d'Ambote, maman Fanta Fofana, Yannick Kaenga, Kale Amboka, la vraie monnaie invisible, Kalaming était au Rosano de Anna Kinshasa. En tout cas, voilà Bazaba Toyo Batala la Bisso. Et sur Rosala yo, ma réponse est Rosala Yangai. C'est ça. Voilà, vous comprendre, on a ça, héritier Iboula, fierté à Bayaka. On t'a appelé Sarah. On t'entend bon mon araïm balamoko, bozo mon ambamoro, Bayaka, on a nion so yendi à la fierté na babo. Ozo mon abatimbuta, ozo mon abapapa na biso mboso bien poanga. Baza vraiment vraiment ba fierté à Bayaka. Vraiment tous en héritier Iboula. Trop bête non li solo ya ba vente ya ba billet. Déjà le but qui n'a bandé les alliés déjà à Rodingana. N'habitez mes canaux pour expliquer voilà, bon, le problème c'est quoi? Il faut pas comprendre, on est à la vente par rapport à sponsor. Sponsor, ouais. Sponsor, parce que faire rigolo là. Sponsor, c'est belé, hein. Faire rigolo là, sponsor, oh, il y a d'autres qui ont des billets, il y a d'autres qui ont des bars, et ça. Sponsor, il y a la bière importée. La bière importée, tu sais bien que Paul Moutou Aza importateur, il y a la biloko Anzama transporteur, il y a Moutou Azama chargé na Makamboana et puis lobby déjà banda les a été inondé na vente à billets à partir de 18h 22h, bato banda au sombi billet au sombi enkel na yo ba pesio billet. Donc sur au sombi ba pesio billet donc ça initiative mo ya malamu en tout cas chaque mobimba to benga ya comment l'école ya ba billet et si la donc et si là qui au monde qui n'a pas ndenge ba ko laksa ba billet za ko laksa da mu pepe bandi parce que le bandara malé mais za ko mata ba te belé ba nozela faire ateka ba billet na mois de mai avant mois de juin. Bah on a posé que faire ateka na mois de mai pour bazo ba billet na ba panza yango ba ke ko tumba yango po na ba moment autant no luka ba billet mais faire égal avec son équipe bazali qui passe vraiment stratégie moko est bien il y a ko incarcérer ba billet na ba teka ngo na moment opportun ne ba bandi ko teka ngo déjà boye lobe zaki le 8 non lobe zaki le 7 ba bandi da ko teka pesi da image to y na jour J mois 19 le autre na jour J mois 17 donc to za ko évoluer siko ne to ko évoluer bandi ko ba ko soma ba billet na ba on a kimia nyonso et puis bandi ko muso za la kimia ba billetterie place muso ko fonga mato ko pesa ba on da ba endroit fixe mais ba to ba melara déjà boye ba kena ba bar nyonso bo komona équipe ya sponsor wana e ko lekaka ne bo komona na ba grand car nango de ba tchelonga faire la liboye na kit donc wana za kaka ba fiche ya stade de Martyr donc bo komona ba tona ba ko lekaka na ba différents bars équipe meza roya pona ko sala raka achat ya ba billet ya stade de Martyr. Voilà, Dieu merci Maya Imba, j'étais sali vraiment et ça a biso bien tout le monde y batu bato loba concert ango mais déjà nous mon déjà babilembo ba banderole déjà zo mata donc chaque avenue au monde a 2 ou 3 banderoles chaque avenue au monde na ba quartier pour kolobate tout le monde déjà peut vendre ta billet au bondé koloba bondé ko non so ko moni batu bande ko réclamer moi batu bande ko réclamer plus ba banderole les ali batu bande ko réclamer par rapport à ba panneau na ba différentes nzela muso ezate donc to ebike avec sponsor na biso ba bandi déjà ko matisa so tali na tes problème tes jours J mais ba panneau na ko mata pona ko annoncer kaka donc pona ko annoncer stade de Martyr parce que ba tout ba na posanga loba ba panneau o mati de koti nango ko information pona nga parce que information stade de Martyr to banda ngo depuis année passée si lelo bato batala qui marche o ba golo ba marchati na minute dans la possession ba panoté pour information stade de Martyr communication côté là ba tout na ba palin na moi na 2 ans abi ke faire un bêta conseil le 24 juin deux dates o ezati combattre mais bato ba bosanati ba bande ko sala biso déjà publicité sans le savoir ba sala li faire gola publicité makasi depuis mois de février to baluti boy concert ezate to zonga boto la libo mité meza ko bete eza ko suka to mi ko luka to ko simba sutana nani awa ka to fanda na Jésus abibo zelanga mona kota non na kata stade de Martyr faire à côté na stade de Martyr na 19 abimi na 3 batu nyonso ba bete concert na stade ba kota na 3 pap à kota na 3 faire égale à côté na 19 abimi na 3 mon pépé
Vous comprenez? Moto à Kosakanate. Il y a un peu de sabatuke. N'a pas panneau. Écoti. La minute où ça sigo, matraquage sur terrain, matraquage à sport na télévision, to ben na lisu batu. To zoni sabat na image na bien. Barbine, to sali maman na musala Kosakanate nga molobi na lali. Na o raisonner nga bi ah. Batebele bandero lo ba faire rigola sila. Mais soki moto affaire ezalaka kaka batu ne balinga balona faire. Vraiment. Mais faire rigola aza imitateur à Jésus-Christ de Nazareth Clem Blessing. Na nzembo na nzembo aza imitateur na nenga vrai. Yo monte que batutu ba beti stade ba menacer qui ont te poane. Vraiment. Tant komika na moment ya faire. Ba eli biso ba fandam. Ba eli biso stade na uti ko mona kuna TikTok. Na uti ko mona na TikTok. Yana olo bana ba diaspora bozala mutema kotita. Vraiment. Na moni jeune moko na TikTok ba bi jeune wana abi akati courant na stade de Martyrs ezonga ti na mois de juillet. Batu babandi ko benga. Ba bi ke jeune wana aza vraiment te balobi jeune wana asala ba jeune wana fort na stade. Oh donc ils ont vrai. Batu ba komi sango rivre mais or eza lukuta. Au stade de Martyrs, yo kote kata stade courant na stade de Martyrs. Ozanani. Yango aveni na bino kakati. Ah. Papa, na stade de Martyrs, tu as un service nion sur sécurité. Tu as un ANR, tu as un bureau de, tu as un service surtout dans la Katiwana. Non, bah détecteur na minute. Fiti nous coûte koufe kanga mati lelo service à ANR dans Kati. Ba bureau de Baranakati. Mais sur le stade de Martyrs, un individu à côté de Kata courant, à Outouab. Bagouloué, te, et l'autre zate. Faire rigola, maramo faire rigola, ça la récame, ça rabat. Oh, non, ça fait rigola, si mariko mara or. Moutako, ça fait rigola, si migal date le 24 juin, boui. Et puis, si tu peux cette date le 24 juin. Seulement, elle était là. Bah, fait un abisso à Wenge, bah, bête, tout le monde va déranger date. Héritier bête, tout le monde va déranger date héritier. Les 24 ans, comme Makambo. Fala bête, tout le monde va déranger date na été. Mettons un comique à faire. Ba comique au luka, ba gauche à droite. Ba salara, ba manigancer concert à faire. Merci beaucoup, félicitations à vous. Bon, PC biso public. Ba PC biso public. Héritier Iboula. Donc bête bilo qu'on a stade de Martyrs. Charlie Prince, toka ki Charlie Prince total émission na Moko Lobby, tozaki na ba fiston frappe, na ba Nani Blanchard et Nani Richard Mempe, tozaki na bango lobby, total ki émission ya Charlie Prince pour na bozo banga nini. Oh bon toro banga. Bozo banga nini les 24 les date le roi ba date nyonso. Ce qui na botama les 24 na bopesa de ko botama les 24. Barbine wana to ya luka. Charlie Prince a dit yoka to solo la te. Wana tozo ya ko luka ko pesa ba explication mo ezanga mutuna makolo. Nani o ko longo la vidéo ya faire o salati pona bandeko na biso ya Brazzaville. C'est qui? Mais ya lobi bozo banga. Ya lobi azanani. O finga ye pa lo ba vérité. Nana fingier. Abi bo finge po ya lo ba vérité. Nana fingier. Mais bino kande bo ko isa fait. Bino ka banani na bi depuis faire gola banda carrière na ko yate. Biso do ko isa fait. Bino nde bo ko isa fait bo fingele ba bozo lukela e ba binemi. Bazo luté ba lo barato créer plus ba relation que bien ennemi. Mais yango ya non, faire gola message. À lancer message na bande ko Brazza. Wana za bango ba luka ba vina ba. Héritier Iboula lobi ferité. Mais na lobi bino banani. Atanga ba kombo banani. Ngana ko na émission na ngata na finga Charlie. Je peux pas l'insulter. Vraiment. Tout ça la moussala presse na finga par rapport à nini. Le king na finga pour nani. Pour salini. Pour asali nini. Nana prom na été. Et ma musique. Vous comprenez? Et ça ma musique. Les premières années c'est quoi? Charlie Prince, il faut prendre mes que aya ko retirer comme maloba o aloba na télévision que ba golo baza ba irresponsable. C'était ça le problème. Yo aussi problème les ali. Pour ba goloa o faire gola commune lonina ye. A respecter bango. Yo benga ba irresponsable. Maman toza ana Kinshasa. Biso belé to betara tola ba tumusu ba somba album a faire terre ne bato ba na ba poto wana. Vraiment. À côté de Amazon, tu as vu carte master naïe. À côté de son album à faire. Biso ne so sala ngote. Vraiment. Tout ce que biloko to lo bana ba télévision que to ko ça faire jamais. Et ça que to ko repousser l'artiste. Faire go la finga pendant 18 ans. Tous les émissions Charlie Prince au sala l'année passée. To o sali récemment en mois de juin et en mois de janvier, février, mars, avril. Tous les ngoto tanga la télévision. Vraiment.
toi on comparer makamara olobana ozo koloba lelo omona teno e collecte ezo collecte pour mes anines exacte sorti to moni erreur mo reza parmi ya bateau ba ko entourer l'artiste tant yé alobi bien émission na que na matanga batu musu bazaki musika ya zaki pembe na faire ya mo zela surtout mo na considération ba pesa comment benga ba fana mutu wana baza ba irresponsable ate mo na fana so ba benga irresponsable otomboka à retirer tes mais à retirer tes siko abatisi ya lobi siko tant yem tape apusa na pembe na faire ya ko loba na télévision te boloba te fali a trichaka pourquoi pas bino bo même affaire na ko tricher azala rapembe na faire faut loba na faire a poussa na lito à faire aloba na lito à faire yo pe bana ko tricher na il fallait tricher mais ko loba na télévision mais quand tu viens à la télé c'est rezo banga maman to lobela faire to ko sarate to lia pe mbonga bata faire vraiment faire encore kabelo de relation bata faire pe basunga biso na beto pembe basunga biso ngai na kei na ke sala to na tena conférence de presse ya waze quoi na yé na chaîne nanga na koti conférence à waze quoi na lobby ke concert à faire egola waze quoi bien le 30 juin na ligne faire jamais asiko soko biloko Charles osala yango na soko biloko na to lobango te to tika yango ba biso ko moni ndoki belela mongongo ezika to ko batela patrimoine qui est l'artiste Ferry to linga te faire gola zanga to zanga e au moins ça donc que ne guerre à musique on a mboka o sans Ferry et aussi mbaté ba bimisa biso ba chanter netinini poso ba ligne ba Koffi Olomide ba ligne ba JB Piana on se comprend ba ko ligne Ferry ainsi de suite bo ba si ba kombo pas à parmi les généraux. On se comprend. Si vous biloko on a toujours boya ne mutu moko ya koloba ma message moko eza or. Mais pourquoi pas bisi ega raté que na lobi ba koloba na koloba na ega ti koloba ma femme ta poussa na pembe na faire. Vraiment. Aloba na lito ya faire. Tala mutu to poussa na pembe na faire ebi faire. Mutu to poussa na pembe na faire ebi faire. Faire reconnaît héritier Iboula représentant valable à Bayaka. L'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala. Atekanga déjà. Et tout est Atekanga déjà. Bon, on l'a souni. Si on a écouté un affaire, Iboula Mouyaka, na Beti. C'est ça. Sur une minute, c'est la défense et sécurité. On se comprend. Tu peux soude caustique, tu n'y as pas lavage à sec. Tu oh. Babine, ezalo ko constater moninga na sala no biloko te. So na oloba boto ke na stade de Martyr. Vraiment. To bandi ko lata ekulu so le tanga na souffra na kena matadi boma. Pour na faire. J'ai laissé ma maison pour na que ça la campagne na stade de Martyr. Faire incarcérer na prison. On comprend? Batika ba matielo ba otela bat na ba télévision ya pamba ya fois tout. Tolinga Ferry, il faut te soutenir Ferry. Vous comprenez? Tout le monde a bata pepe ade banozala bano beta pour la président na bango na minute dans la fati béton bata béton pe ba otombola président. Eza bongo okoyete ko obimisa ba secret diplomatique. Obimisa ngo obimisa ngo italien ngo pesa bango na force. Non. Et puis on lobanini eza Sony toujours beta tolo pour les États-Unis oh akamusinga eza Sony bogo beta yoka togo beta tolo te artiste fait regola départ bana carrière musicale na c'est la première fois que na ba musicien aux États-Unis on se comprend to yebi biso tout bitumba oyo pour faire azwa visa makamolega ebele na kati visa mais aboyi ko kende po ba musicien bazwa no ba visa l'artiste a une prompté artiste na prompté ba musicien peu ba ina prompté on se comprend toi ina problème à stade de Martyr faire linga ko voyager sans finaliser voilà parce que concert à stade de Martyr c'est Ferry ata Charlie nga ganga wana stade de Martyr muta hotel mon si mamiko yembe za Ferry ba contrat belé ko attendre na Charlie presque ndé tozo ka pena ba CC po ndé zanani ya ko raté biso contrat ya zanani azana chaîne yo mona ka logo na chaîne na tout monde a achaka mai boy azoluka ni sponsor ah mais siko yo lo bana mama musubizo raté contrat Gérard Moïse to raté contrat mago yo moko laté lamba sponsor moroté yo bang sabiso na nini yo moko achaka mai boy na mission azana sponsor ibulo epe na kanda te na question na nimte pesinga kanda
Ah, nengo lobby opesinga ndeka nenga nozoloba mama natalaki émission na batutu o bapusana pembe na faire yana muta sala faire ate muta tombola faire sur le plan musical azate papa ba sacrifice ba calomnie kofinga o ba fi gigola uto kufa webi combien ba fini faire ba fini Charlie to ba fini héritier ibula to tika biloko pam bana ba sacrifice au faire ego la sana musique pas comme lelo faire biso dans même la faire ego la bilamba jamais ba dilema vakale ya rabiso to ba DG Blaise pour le rabiso to ba pichu botoko o ba souffrir na faire ah ba tika biloko pam ba loba ba to ku ba souffrir na faire ba lega na TV te pour na loba mais ce que biso to poussa na pembe na faire pour to lia formage ils a pas faire to komi ko loba ba n'importe quoi faire ego la restera faire Pato longo atanga ibula na ngate faire restera faire. Ba journaliste combien va pousser na pembe na faire le ba tika faire go la continue toujours. Les seuls musiciens à boire ba comédien na biso ba Igor 2 minutes ba dali di kambala c'est faire. Kem ta fongola nzela po le ba ko ma boire. Ah, c'est faire. Exactement, makambo batu ba ko loba ba ko maîtriser ngote. Mais héritier Iboula, to mo carrément ba Charlie Prince mais nenga zoloba, ozo confirmer les biso ke bino mutu bo créer les faire ba maman na minute o ba golo o ba na kisenso ba o benga ba nga ba tuna et place ni ba o teka billet ba golo malueka kaluka ba o benga ba o tuna nga et place ni ba o teka billet Charlie Prince eza comme billetté Charlie Prince eza comme billetterie to sola masola stade de Marty s'il te plaît so continue comme moi Charlie na 4e émission na Kitty. Mais bon ça là boy point. Moi je te dis c'est qui maman to za la batu to sur la stade de Marty. To sur la stade de Marty oui. On a roba no sala publicité comme mutu te à tout moment Héritier Iboula et wana lobby a vient na ngai na pesa ba king ala vient na yo. Na pesa ba moto. Charlie Prince ouais ko condamné bisoté ezara to saka musala et émission entre de talaki et ça là biso vraiment bien té. Et ça la biso penza passi yango to lukaki héritier Iboula to meka osola mais to moni pe niveau et ça la rabino passi na bakanda moko po to moni na minute to do luka batu basa la publicité il y a le 24 juin mais to mona mutu moko azoya a osala neti et moi ça les publicité mutu moko ta odi ko silika na minute tandis que eza réunion moko te tikali ko sama ba communicateur affaire mais oya zo beza lo wa tindika chakal te tindika chakal yene mutayebi yene mutayebi donc makama ke na ba mama muziki mama muziki ata ye mo na fandi wana ayebi ya mama muziki la muziki ata fait tant atala on comprendre ka o eza muziki muziki voilà héritier Iboula obi de partout bazo benga yo pona mamba ba billet héritier ba mama Charlie Prince bandeko ba libana ba contacter biso ba billet déjà na auto loba na début émission eza déjà en vente déjà bata Paul mutu ba ko leka na ba différents bars teka déjà ba billet na hôtel koloba na Neverland ana Kimbondo ba teka da ba billet donc bandeko bazala timia bandeko ya Kisenso bazala tima équipe ko kota déjà Jeza Kitoko bandeko na biso o ba komi déjà est-ce que bo solide to mona ba vidéo ke zongi ba gol ba mati de gol bango tout ba équipe eza complet équipe eza complet baza esika mo bato ba koloba intel la timia eza lu déjà o mo akimaki na aéroport eza lukuta boti wa kosa bat makambo eza lukuta eza ba bezi bat ba créer au moins ba lobi de yake to ebisaki fere ba subatika la au moins ndenge mais ba misi batikale belete rize gola tikali ya ilusa tikali selela tikali mwana konga tikali te akokende énergie tikali anelka tikali surtout ilusi kandeni rize kuta tikali ilus aza musicien a musicien en pleine formation ya ilus un ministère en pleine formation, ça soldat mbila, il y a les padres. Alors qu'il ne va voir Jésus belé. Naïbi qui n'était pas zini batebe bando zelaye ilus. Batebele. Baro zelaye, bazelaye. Deuxième voyage, soit bah petit stade de Marty, il y a ilus. Oh babi ba tourner pesa et belé. On a ba tourner tellement belé. Ba ke ba contraté. Baro surtout ka vérité, Iboula tout dans système andeke. Oh. Jean Kende bongo. Voilà héritier Iboula na éviter message na yo pour la émission na biso alelo. Bon message ezara que non ba nego ba retenir que le 24 juin
artiste Ferregola, patrimoine, patrimoine, à devant patriote plutôt, patrimoine, à devant patriote, naé, à Rosepel Sabon le 24 jours, bas à la montée Marotita. Tu as vu qu'entre les 19 et les 20 orchestres, c'est ça, na Kinshasa. Vraiment. Tu as vu que Mabango Lisusu. Il y en a qui sont Gaulois Nyonso. Ba mission na biso ba roya triomphalement. Ba roya te ke o te. Tokende koyamba bango to yambaka papa ya vers ya tokende koyamba bango Mati de Gaulle bana bumbu ba ko tcheli kola mutuka pozo swazo na ko minza baba na bumbu to swazo na jipa muna Mati de Gaulle bana bumbu balobaki trop avoir ja kilo ba o Mati de Gaulle kana Kinshasa azo mark X vraiment comprendre azo mark X sonera zana a kesiko yo États-Unis. Ancien notre chef d'orchestre. Donc il est pena fois mérité. Donc il a mérité. Dans la temps qu'on va faire un voyager les 7 et les 6. Tout va bien est-ce que Mathias dans la liste? Vraiment. Ok, Mathias de Gaulle dans la liste. Quand on est battu musuba baba ni visa et bimi mais longwa déjà. Pour Mathias de Gaulle pas à muto pas ko longwa de pour faire oumela ki. Na battu mususo ba yebe bango te sora longwa longo. To kotanga ba komona bango te. To do fula bango te. To fula bango te. Na ta on a te na lete wolo na succès on tenga na komona. Ah, moni se ko yebi déjà. Ati ko yemba te lo remonta longwe na yebo. Mais kasi ni ne bimi nani na bimi visa na bimi. Eso bimaki. Eza makambo ta tikalit. Na minute so ala la otanga batol na Kinshasa. Baninga ba otanga batol ya États-Unis. Mo pepe so tara elanga oyo. Voilà, merci beaucoup Heritier Iboula. Yo so to pesa bambote a tolali. Vraiment bon pesa na banani. Bambote na banani. Na staff na nga ya Lubumbashi na moni commandant Subiri Kazubu motema ya mama Kabange Ndaye Marizette na peso bambote. Merci aussi à Doris Somo motema Igete Somo bambote na yo pourquoi pas à Gabi Kabila, motema ya maman Esther Kabila. Merci à Arsène Katelo, père des orphelins, motema ya Raissa Katelo. Pourquoi pas à Emma Somo, les Chinois congolais, Emma Somo, les Chinois congolais, motema ya Nadège Emma Sengou. La pesio bambo tout ça otali mwasi, otali Emma Somo, okumisi nzambe baponana. Directement la pesi mbote na les communicateurs les plus influents depuis Lubumbashi. Alain Kanyama wetu Kalamine teto kozana Lubumbashi pour concert à Stade des Martyrs to solo là na kata Colosio na honorable Kouchi Chomba voilà bana. Merci beaucoup à Richard Mempe. Merci beaucoup à Samiro, pourquoi pas à Dieu Maemba le célèbre to utine musika na ebisio wana soldat. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous soutiennent de long. Bon continuer à s'abonner, bon partager, bon liker la chaîne Nabino Bolingara Mingi. Vraiment chaque fois bénément à toi qui toko bando kota, bon bando recevoir yango. Merci beaucoup à toi Trésor Moscou depuis quelque part. Merci beaucoup à toi maman Olga Moboko, maman sociale, maman Ebara pour sa bana. Ça que bana basenga. Merci beaucoup à Gianni Généraux Kabunda. Merci beaucoup à toi TKL Trésor Kalombo, autrement dit TKL Trésor Kalombo. Merci beaucoup à toi maman Fifi Congolo, notre futur député. Merci beaucoup à Jolie Missimbi d'Afrique. Merci beaucoup à toi qui Jabron Jackie Magnongo, ma grande sœur chérie, Bazwanyo Sobati Kelangayo. Merci beaucoup na bande konyo Bozara Scotio branché au Bonarabiso, Biso Pepe Narabino. Tout le monde a